MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut la MIFA, certainement vous allez très bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Bon week-end à vous. Quand vous constatez, dans cette vidéo n'a pas si motema. Nangandi en même temps. Kanda méchant au saranate. Na ligne interpellé bandeko basi, particulièrement bandeko nabiso et y'a artiste par rapport à la légèreté. Je crois que bomoni batobele bomoni ba image pe boyoki sango ya ndeko na biso Mishumbe Mbele bandeko bolimbisa libele ya mwasi ya pembe na mfwenge esambwe epesi pasi epesi mawa Mishu nalina sauté nake malembe sinote telefone ya opanzana. Parmi ba nazar trop théâtre été, mais parmi ba acteurs non ba actrice ya bana basi ou ba pesa nga pour sortir la théâtre ya Rolanda théâtre Mishu Anakati Linda Anakati rien que leur façon de s'exprimer bah dégager l'eau au mot tu sens que tu as affaire à des filles intelligentes mais ouf qui a dit qui béni ou articulation en français on dirait niaisi à Voltaire aux autres accents tu sens que non bagage les allés avoir Mishu likono moi c'est pembe yaya tena yo beauté na yo taille na yo eza digne ya basi ya ba honorable omoni yo obongi ozala peut-être cheese ya Samalukonde. Troisième bureau ya comment les arana ntatana Bruno Chibala et moi si andako ya honorable nani yo mais maman obino ne bo sambu sabasi pembe bo sili sa valeur abasi pembe na ba mibala ba clochard kala surtout na époque Mobutu so monika moi si a forme le rôle la Mishu otali moi si lokola la gardienne du temple robiteo moi c'est général robiteo moi c'est premier ministre robiteo moi si ya conseiller ya président mais lelo bandeko na ba clochard ba roma kozala ba basi pembe na fête na pète na facilité facile à garer ya bomundu lelo basi pembe ba sambwa ba roma na rotula parce que basi pembe ba misisa valeur basil ba bezana ba basi pembe ba silisa valeur a basi pembe lola ba Mishu noki pasi na okimawa normalement fallait na bandana nuna tata na libumu nene wana na sukisa na Mishu mena ozonga na habité Jimmy Bellard soki Belau en quoi oza boss bino bengaka e boss ya nini ya ba 10 euros na ba $100. Quel est ce boss irrespectueux? Oh, c'est respectera te boy, toi respectera moi si te boy. Vous savez, il y a des hommes qui méritent aucun respect net ba Jimmy. Filmer la femme, ni. Filmer intimité, filmer moi si n'insi naï. Et puis après, le comme un portrait à Moutounianso. Quel manquement. Nazar d'accord, t'es un abanti valeur. Ben insulte, mais Karine Mokonzi avait raison. Quand il y a des hommes qui méritent aucun respect. Net ba Jimmy. Tant Mokonzi a souko la ya sabo la ya batobele ba sepela na Karine te ba fingi Karine. Apparemment il avait raison. Des hommes comme ça, bon mérite un respect moi te. Karine a bengarai aloba razam pose. Et là j'ai compris, je confirme que razam pose a solo parce que mobile ya matos imposera respect. Ozana wa malongo et biko sale lango ça impose le respect. Et du coup, lorsqu'on ne vous respecte pas,
et façon peut-être ya kolinga komilakisa na mokili eza en posant de tels actes ya buzoba croyant que opesa crédibilité nzo ndo ze loko te nayoki sango bayebisinga mare asasi bafi ya théâtre na ndenge désordre ekosala te e aza na baimage na bango nyonso tie la mwasi ya théâtre oyebi ke osama ambasalite na Jimmy to mpe otika motakala ndenge elinda tiki boye auti kotika boye baimage nokala te ekobima baimage na yo kala te ekobima donc ere yango epuis so mpe bayebisi bino bokende koporte plainte bizenge yango bolingaka te bokipaka te eza infraction eske boyebi na poto mambo boye ezalaka te bon bato basala bongo eza bato oyo bakipaka loi te et pour moto ayebi loi na poto soki poser acte ya boye baopoursuivre yo okokende boloko okokende mpenza boloko pas moins de 12 mois behind bar ya mawe eza pasi Jimmy en quoi oza boss tato alibu monene koya kosomusisa bato oyo Karina be alobaki ya mpose anko oza boss ka baso ba $100 okende kokoso mpe $50 okende kokosaka bana bato osakana na bango nde yango babengeli yo boss babosi batikaka bilembo te yo bilembo nini oyo si otiki mpo tokonfirme ki boss na yo na ndimi kutu malamu kuna ndima ata andi aza boss ye asombelaki ata Armstrong Range Rover ekuba na poto boss ye wana babosi basombelaka basi bandako ti babosi basombelaka basi mituka yo ata ye este akopola osi osombeli deja nani na bafi yango ya théâtre oyo apampamba okende kosakana na bango wana yo si osombeli nani pampose yo si osombeli nani bilembo nini osi otiki nano si osombeli mutuka ya malonga mpo babengako bosi koya kosakana na bana basi ya bato boye koya kosambwisa bana ya bato boye Linda wana mwana moke mama lobi oza na besoin libala siko oyebisa ngai lisoko okodendisa wana na mabele belle famille nini oyo bakoyoka sango to bakomona bilili ya boye bakondima okota na famille na bango to mobali nini yango ase respectaka akondima azwa yo atie yo na ndako omonde bompesaka chance moke bosilisaka to mpe bokitisaka chance ya kozwa stabilité na vie lobi dites-moi ata kutu nzambe na ngai eza mpasi eza mawe baba nango mpe bayokaka te bafi yango bateatre kindumba na bino nkele baperiode ya bamama alinga e autre bamama bomengo bino wanti basala mpe vite basala mpe badelire te mais ezala na ndenge propre ezala na ndenge propre na ndimi te bando olinga baclochard baministre bando kozwaka bango babato ya malonga etikali ya ankuku ankulisi ya kobomba parce que tata moko boye ase respectaka aza na mwasi nde na ndako na bana aolinga jamais ntango aza na yo abeta lisolo mobali ase respectaka jamais mais tala bino bozosangisa nyonso na babiloko apambapamba vous mélangez tout et puis bokipaka te sans protection poso na mbonda toleka bandeko so bozoyoka basango bamasolo ya bamikiliste oyo bakendaka kongo okende kosakana ete kala te elanga na kongo kala te wana bakombeta batour surtout aba ba juillet juin juillet août moko ayebisanga bimare na flat nazalaki bafi ya théâtre bazokota bazobima sikoyo ya mawana ya mpasi oyoka baokepa motu moko e oyo aokota oyo abima bakutani mpe eboni inkele bwa mpenza sans valeur bolimbisanga bandeko na ngai hey likolo ba $50 na ba $100 na ba parfum na ba body ya ba 5 euros hey lobi oluka libala oluka okota na ndako ya libala oluka parce que valeur à moi si finalité fin de compte ezala libala succès silaka age kenda epusanaka
ba yaya na bino ba tantine na bino ba sala succès avant bino belé lo ba zui chance robota te hein mais ba longola ba zemi lobi hein lo ba mo seka bango boye belako botimba via salité boye pourquoi les amis nazo continuer na bana ko lobela sur vidéo ya mutaxi ya Michou Mbembele ako dendisa mfwenge ako dendisela Jimmy bela mfwenge abaluki apesi cimanteri de lokala aza koningisa ngo lokola mbunda bande kotala mfwenga propre tala mfwenga malunga alongo lesu alakisi libela kitoko metala ndenge esambwe na prima ngondo na wenza bitula epesi pasi epesi mawa bafi ya théâtre bosilisa théâtre valeur bafi ka ya théâtre te artiste comédien bosilisa théâtre valeur na ya mibali na ya basi na koyepa na basi sima na mibali sima parce que niveau ya légèreté ya bondumba ya via salite o ya bino ebomba marsute bima libanda ezopesa pasi ezopesa mawa so balate oui c'est vrai oza na droit ko sala vie oza libre mais bino bokoma na bino nde ba prosti bokoma bato bokoma bato cop ba obenga bango banani na kine ba dealers donc bokipa asute bopondaka te mbongo ekota l'essentiel oza moins $100 moins $50 so pena bakisi ngo bokena kosimba moto etinda bino na bavie yango eza mawa eza pasi ya komona bana basi kitoko boye théâtre eza art ezali métier ya pampamba te to pe ya salité te to pe ya je sais pas eza likambo moto azala conscient epuis azala organisé eza na mobali moko oyo omoni ke bovanda na ye to mobali oyo esengeli ou bien carrément boza na bino bandumba théâtre moto ezokomisa bino bandumba to bousi na bondumba bisika bouti au fait c'est compliqué hein? Na basi na mibali bango nyonso bandenge moko via désordre na ya salité eza na mile wana bandeko bolimbisanga. Il y a quelques jours passés, quelques semaines passées, dossier à moi si oyo fille à bala soki indien à bala indien so babenga so mondele lazara indien babenga mondele comment les nani apwa comment les nani egoya davina ka mikolo na moni ba dossier ba vidéo ne ke ezongi na bité so asali parce que na ki pa penza trop mambo bato ba théâtre te nazo kaka ndingi ba beta masolo ba kindumba ke ezongi ya mamu ke ezongi na moni même bato ba fingi mamu ba comparer na Davina ke a hotelema na Davina te beauté à moi c'est sa personnalité hein beauté à moi c'est sa elongité mamu a vrai chéri eza akutana na nkokoso na vie oyo kokomela mututu yana bato abotami bien akoli bien lobi abeli mutu abeli misu asali accident katani makolo abukani c'est comme mamu généralement toyebi bakasayen baza toujours kitoko na mibali na basi prodige reduce na mibali na basi mamu a vrai chéri so botali ba photo ne akala vrai chéri abela nde mutu sala misu na ekoma ndenge koma etika ye malformation na misu na monoko bino bofinga ke nyonso boyeba ke vie suki na note mokolo ezali bolala bolamuki boye okomi lokola zombi yes ezala ndenge wana monika oyo tosalaka baninga yango mpeka basalaka biso monika nde bofingaka bainfirme banini bato baza moi si beauté moi c'est la personnalité moi je préfère une femme moins belle mais ana personnalité ke moi c'est kitoko me ya ndumba ye Davina abala bato nyonso bayebi toyeki kutu na basoupçon ake no mwana mosusu azala so mpe mobali na ye te Davina abala me toyebi bamasolo toyoka bamasolo mpe toyokaka bamasolo ya badavina wana baperiode oyo basala bapagaye na nani mwana mwasi oyo abalaka libala eumeli te kufi kibombanda na grâce temo na nani lisusu
babanda kowelela oyo kombo nezalaka nani waza mbanga mandefu na mbanga ondire mutu alibomo bambaka Yesu libanga kombo nezalaka nani so Costa Rica da Costa voilà bambange liama ya live ya théâtre te ya live boye mbanga eza ko liama to mona na ba escalier non je crois ba to bele bo mona ba image wana quelque temps après ba vo se fuita ya grâce temo azosa azua ako finga je crois au fait eza ba biloko to yebi mais en même temps ba femme mariée mazana na ba vie na ye ya légèreté ba vie na ye ya kindumba toka masolo awa ba beba na mam silikolo ya akene so dendisela duche lisoko mam sabengani ye tsabe kole suzonga ya moninga na olinga jamais ndeko na ngasa théâtre na bakisa sana ya ofingisa famille parce que babiloko aboye eza maweza passer boye ko si sa valeur à théâtre boye ko si li sapidaire boye ko au fait donc to komaka so mona muta théâtre eza mo se mbali boye bika ke no kuna ya malonge ezalaka te bazalaka digne te généralement 90% muyaka moko fingisa bayaka nyonso donc du coup bango nyonso to mona ba ndenge moko en tout cas bande bo olimpisa mais na lo baka makambo to bika to yebi kuna et likolo nango entre bango moko modèle balala naka bandelo ba nango pasteur oyo comment les arana prophète en tout cas bande bo olimpisa ngai ya Gabi a salé émission moko bino boyebi ya Gabi non ye muta vérité pour les tout le monde sait ya Gabi a décrit de Londres a bomba ta lobango le monde le dolenda rapenda mobali siko expression faciale na ye a se expliquer que non bo pikili ke vandi wana bon kitala ba commentaire ngana kanse kutuka ngamoko batu nyonso ba comprendre que et ça ba tunzo malile au fait kuna bongo pépinière bazwana ka bango na bango donc songo la yebi mutakala para bango tout bata théâtre ba yeba ni mitakala nde bazawana parce que vie akuna eza ndengwana ba yebi mamna olo beza bongo ba yebi ba président wako bota na ba fille na ndenga désordre ba ko longolisa bana batu bazemi ti misuba comme na ba ménopause ba bote ezate pour ba président ba sopa tellement bazemi basopisa bango bazemi aya maweza pasi récemment ada ilunga sambwaki awa na oka kutu maona ngana so kutu video na o compatir na na mon ba uto sala live moko entre bango awa par rapport à musala na bango tout ça li selon na mon ba beti yango rebondir ada lobby c'est une ancienne histoire na fi wana so 4 ans passés a lobby aza mwasi alibala aza kutelongi mabe so bomoni ba photo na en fait ada yo mwasi elongi mabe olinga yo oyeba ike okene nulle part mais ondimi olinge kaka poli ya mbongo liko nango azaki femme mariée oyebi yango mais olingi ye kaka c'est ça nde loko zo sisa bino ba respect yango wana et lelo ba sambusi ozanaki mbongo ya fufu soki ya makoso soki ya ndunda soki ya nini baselo la ba life bakomi ko seka yo na opese bino valeur botangela nga kombo ya artiste moko comédien boyebi ya poto aya libala na poto to pe mwasi abengisa ti lelo libala ezalaka par fioti ngoma botangela nga kombo basa ebele te batabuzoba na batabuzoba ya maweza pasi bana basi ya poto na yeba te so peza koloko bon des fois to kutika pe okosela bakisi ya bato makambo oui basimba bakisi banvutaka basi mais des fois bana basi musoza bino moko parce que ebi ke libala on a topé bolingo na bokena ngo nulle part ba basaka ba ena aye inani libale kufi ya moi rare beta 1 et demi 2 ans mais bana basi ya poto balingi ka bango problème bosala ba dépistage surtout pe bolinga ba protection te pour son mbonda
kuna na bo kota na kangika na boma moto parce que y a manger à boire mabe so bo bongisi de bo changer te passer sonia et amawa lobi bozana besoin ba mabala nzala moto ezana mulimo bundumba bafuta ba on a ba tournage. C'est vrai bazwaka ba million te mais les pays qui gagnent là et ça suffisant pour balia. Ils ont même je dirais même plus qu'assez pour balia. Non seulement ça ils ont des relations. Bato poto bazara tellement maboro fungoma na bato Afrique aux anango il était. Surtout bato balanda ba théâtre. Ouf. Bakabela bango tellement makasi. Ata ya gravité mais moi bakode mike zanga te. Ba mabanga ba boaka bazwa moi mike. Nde bazana ba depuis quand nzongzi ngoma na théâtre. So za moto tournera mingi. En tout cas aux $100 na pochete. Parce que nde bazana bazalaka bizi moko nga una mituna kame. Ils font comment pour non ça ba tournage belé bongo. Se familiariser bazana ba solidarité na mona azaye pas SB lobi kuna na théâtre nanyo pasalaki parce que ba groupe ngo ezara mo ebele ba théâtre ngo ezara moi ba tobele ba fungula ba chaîne na bango siko ko matsa chaîne na faut inviter à bengisa ba artiste ba tournera bien ba bilongo eyebani watu alinga ka machin. En tout cas, eza moi passé. Surtout ba fille yo to ba to tête nyonso na ba fille na ba garçon. O ba to ba yebi o ça la combo. Eza moi passé que avant da panda ba semaine ebele ba obenga été. Eza rare. Bazanga mbongo te ata ya moke sikoyo. Soyi déjà na kini soza maele na Congo na soza maele au monde a déjà na $200-300. So che maele. $400-500 sur le maïle na mo ba relation bazala nango o lobi o créer activité o créer o foute ndako et o lesa yo siko na ko ngino sala ba via salité bon o la na ba mibale o tikara ba mitakala et comme ça la divagation pour na ba $100 pour na ba et dans sens c'est après tout bazaba na basi siko yo s'exposer pour nzala pendant que lobby o na besoin za ndako libala tous à batuko sont des gens nzala mo ezana te papa so lobi nzala bon ba openda balala nzala ngo mais ba vanda ba kanga makolo parce que ça na batna ba kongo na ho ka tongo tipo quoi moi j'ai des amis OK merde des aboy noto solo una mninga mo lelo na okele mama elle a des enfants mais pour na yeso bossa ki aboko saki ndumba absinga grande dame na passer ba moment mo za non il était na obeta ba 3 jours tola na maya lobo na lipa na bana siko yebisa ngai misho la na maya lobo na lipa misho ata sona ba million te ezali nango luli mo salite na kibondumba na ezana mo bona nzala te rien à voir na nzala yana ba fina bango eza mawe nzambe vraiment sunga bango bande wa théâtre que Dieu vous aide en tout cas bolimbisa ngai peut-être pour se prendre mais dans le la vérité soit pour changer aux amalam et surtout donner vos vies à Jésus bon la mettez ma opé ça va mieux Yesu soit kambabino parce que monde doit nezana mambo tellement belé nzamba songa samedi journée culturelle tout bando le la politique na art ba théâtre chaque samedi awa parce que bino mamna bino za kitote chaque samedi politique na art dimanche pour le basantu net lobby en tout cas on a démarré tongo ba dossier basantu bazana ngo basantu basantu ba okangela ba guti na o sabe mission te à suivre samedi politique na art.
mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba peut-être osé pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler. Oui, akokalala yo Yesu. Même dans le domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo, mopota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage ya lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, uni masomo ya ekusu konanga, okufose kwa poyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitana se, olata nzoto poyo bikisanga, okitana se pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe mokote lokola yo. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible, aliwana yo tokomine la santu, lisekwa na yo tokomine balongi. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimi mosambwe maladi na miso, olengo bebi naza toxique grâce à lui.
ne balobi ke non akosekwa po nzambe bakristo pa asekwa. Alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango. Yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona ngana yo Jésus de Nazareth.